Dawidi nandimi kyobosa naka motote Natali na ampwampe nandimi moko kisabilaka Ezayo yangonze mwe mati katina motema nanga Pwete na temwanye Pwete na lobo yo saliponanga Aba yenu kule mdenge nini? Ah, toza bien mama, pardon pour na kozela, sorry. Problème zate na ebi ke ozana bana ozana ba bébé. Arrêtez. Alali bongi? Ah, alali finalement mama. En tout cas la sepeli ko benga Amérique, mokila mo nzamba sala nga na Australie na mais tozo solo ba R ngo pa ko kisa boza R. Toza 7h du matin. Ezalaki vraiment sacrifice pour nanga, mais toza awa. Ok, biso be toza bien, biso a déjà tokomi R ni Michelina. Ba 20h. Oh wow. Yeah, ba 7:50 yeah. Oh wow. Yeah. Vraiment merci pour la bonne invitation nanga na sepeli mingi. Problème te Noëlla. Avato, pardon? Nalobi photo mi soutenir ko salisa na moninga soka sengo invitation foka kondima choix ezati. Voilà, vraiment. Avato banda nalingaki to sambela mpe muke. Ok. Bo excusez-nga na osambela ka na anglais boyebi kaka. Lingala mpe Nzamba bobulu. loba nyonso l'essentiel nzamba yoka. Oui. Okay, to sambela. Okay. Dear Lord Jesus, we just want to say thank you. Thank you for this opportunity to be able to fellowship with one another. Lord, we just want to acknowledge you in everything that we do. God, we are grateful for this opportunity, even though, Lord, it might not seem to be something that might be spiritual. God, we ask that, Lord, even through our conversation, Lord, you will be exalted. And that, Lord, you will draw others unto you, even just through, oh God, our conversation, through our responses, oh God. We ask that you will be able to plant a seed in anybody that might be joining us, that might be watching, to just recognize that you are alive, you are a God, and of calling people to yourself. God, I pray for Mama Henriette and I pray for myself. We pray that, Lord, may you be with us. May you begin with us and end with us in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Amen. Amen. Nazalaki na ba question nalingaki na pose bino. Question ya liboso ezaki na yebi ke boza na chaîne na bino ya YouTube. Yeah. En tant que maman, en tant que YouTubeuse nalingi na yeba eloko nini inspiraki bino po bo banda chaîne na bino. Oh. Question na mutu nyonso atunaka ngai en tout cas liboso na pesi na nzambe merci na ndenge tokutani tosambeli nzambe asa yoki ngai eloko etikaka la chaîne nazalaka na musala mokolo mosusu boye kaka na musala tosisi kosala makambo nyonso ya musala ekomi ntango tozela eka kozonga ndako meka ide moko eyeli ngai eyeli ngai na communauté na biso ya bakongolais nini elekaka natali na communauté so ya congolais makambo ebele elekaka baye kobenga na kesu na musala nabimi musala naza na kati ya train ide siko yelinga ngai namoni ide zo langa zobike il faut na sala émission moko mpona likambo ya communauté na biso eloko nini elekaka communauté na biso ba vi ndenge elekaka ndenge tofandaka ndenge tozala ba mindela awa mbala moko na badi komona eyelinga première question naloba ndenge toyambaka bato asika siko na bi nakobanda nakopesa yango titre nini mponga mpe naza na kati ya communauté naza na kati wana nakopesa yango titre nazongi ezaki vendredi samedi na namoki na bi ifo napesa yango ezwi wana ezalaki na ba 2017 na ba 2017 je pense ou bien 16 si je me trompe pas na bi ifo napesa yango kombo ezwi mpo communauté wana nga naza congolaise etali ngai etali mpe bacongolais ezwi wana ekokozwa yo Noëlla ekokozwa nga mama Henriette nde nalamuki na ntongo na bisi mwana nga mwasi ani nabi nalati nabi ani akofilme ngai liboso ya mutuka na ninga sala émission aomoseka ngai mama émission nini olingi osala
na bia ko filmer ngai na sali pona bandaka na Facebook na kotaki na YouTube izu na bana ba moko ani azi téléphone abandi ko filmer nga na eko beta lisolo ndenge to yambaka bato asika eyelinga ka ndenge wana bato musuba yambaka bato asika soti to yambi muto asika na kati ya communauté eza groupe moko ya ba mama o bakendaka babebisa muto asika na mayele omoni soki mama Ariete ekotala yo exemple Noela ekotala yo keba bango bazalaka mais ndenge bakofanda na mama Ariete muto na spa ko bisa secret alobi ke omoni bayaki koyebisanga likambo mpona mama oyo me naye komona comportement ne eza bien ayebi kofanda na bato nde nabetaka lisote eza succès makasi ebimisaka ntina bitumba oyo alobi ke ezwi eza kaka ezwi na babwakeli ngai musu alobi ezwi babwakeli ngai soka nde ezalaki nde ndenge wana nde eyelaka ngai Noela ezwi eyelanga na mosala eyelanga na train nde na bandi na démarrer mosala na ngai ezwi Oh wow. Na sepeli na réponse na bino mene bolobi ke likambo wana ezalaki likambo ya communauté na biso. Bo kanisaki kanisaki ke te bato baloba ke bino boza pe na communauté wana mais obima lokola eza hypocrisie te parce que bozo adresser ba mamboyo etali biso nyonso. Okite na biso na debi na lobi na check siko tangu na sali na zui émission wana na check nkombo nini a ezwi pok nga moko mama Ariete ezwi na za na kati communauté na makambo na bandako lobela poto oki koloba te makambo histoire nini na bandako beta ndenge tofana na communauté songi kotongana boyokani eza te ba hypocrisie ezali to na mitiaki pe nga moko na kati wana pe kamsusu ezwaki ngai mais na kati wana ezwaki yo peta mususu Noela ezo batu mususu mais na kati na tango wana batu mususu basalaka makambo wana basi to mibali babaniki kotonga balobi ke mama Ariete azobwakela biso jeton ebimaki tibitumba balobi ezwi alobi ngai zoka nde ezalaki idée ndenge wana na demaraki na komi inspiré na makambo na kaka communauté ti lelo na komi na kofongola chaîne YouTube na ngai na bimi na Facebook moninga na nga moko aza na Irlande komoni na Dine Bola na pesi bango na ba bizu esika bazali soko bakolanda biso na mobile papi Bola ayebisinga mama Ariete yo ebi koloba nga kutu na lambaka na sengi na ote ezwi na yo wana kotisango na YouTube kotika na Facebook te nde yango wana ozomona Noela na zwaka ezwi na nga naza na Facebook pe naza na YouTube nde wana na démarrer ti lelo moni ngai mama ni mama po bakomi kobenga nga mikolo. Wow. Okay, now kende na question mususu bolobi ke bozolobela makambo oyo ezalaka na communauté. Merci. So na beau-frère na ngai Simba Julien mbote beau-frère na ngai na kati ya Paris bambote na yo mingi toza na émission awa a partir Amérique na mwana na nga Noela. Okay, toleka Noela tuna. Okay. Na lingai na tuna bino banda bobandaki chaîne na bino est-ce que bozwaka ba difficulté pona ko filmer pona kozwa ba abonné ba view ba difficulté bokutani nango eza ndenge nini? Nakute na difficulté makasi nga nakanisaki YouTube eza kaka boye omi enregistré na YouTube mbala moko YouTube andimi yo obandi kosama makambo nyonso donc tant moninga na ngai ko ngai pama ezaki pasi pona ba abonné ndenge nzamba apesaka nga makasi mama na bundana kapona zwa ba abonné kaka na Facebook na biso batu musuba baka Facebook eze sika moko mabe ba musuba baka kolinga basi baka kolinga mibali mutamte baka objectif na aye koluka na kati ya Facebook na salaki marketing na nga makasi pama nazaki soki na sali émission na kosala ndenge ni pona zwa ba abonné mama na ko partager côté ya Messenger na batu na yebi te okomona ba abonné bazomata na kuta na batu mususu soki na tini na bango te bakomi kofinga nga. Wow. Musuboye na tindeli mwasi moko émission ezaki conseil mwana badi kofinga nga lobi ngai yo na lati kitoko omoni nga nataka mabe na baboko na bloqué ye na lobi azo comprendre que tindaki émission pour atala
nakutanaki na difficulté mingi po YouTube po zwa ba abonné il faut za na marketing no makasi en tout cas yango ndo mona ngati lelo ata na sala émission naza toujours nzembo nanga mikolo nyonso olemba ngai te naza toujours. N'oubliez pas de vous abonner et pas arrêter Kilumbu Shembo TV Ezu please. Et kokuta ni samu ko mutanga komona ami abonné kaka ndinga na bana ko sa exact YouTube eza makasi. Okoluka ndani ozo 1000 abonnés wana après 1000 abonnés akoyebiso ke tozala besoin ya 4000 hours mama tilelo tozo na tate po okokisa 4000 hours wana okokisa na ba abonnés. Il faut aussi la marketing no makasi na Facebook. Pour Facebook les na ba bebele. En tout cas, na question na otuni, en tout cas na l'équipe na ba nzela ebe na difficulté, bitumba pe ebele na l'équipe pona koma leo na YouTube na ngai. Ata monsieur YouTube na limi biso te na eloko tozoluka. Mais na bi un jour kala teto, monsieur YouTube akondima biso. Mais difficulté za makasi. Il faut za makasi. Yes, c'est ça. C'est quoi non? Besoin ba difficulté ebele secret na bino eza nini po bo continuer secret na nga na pesa ka nzambe na pesa ka nzambe tuti sa mutu nyonso akotala YouTube na ngai eza na Facebook eza na YouTube abeta ma motema soka koti na chaîne na ngai bala moko motema beta e ami abonné secret na nga lisusu naza malamu na batu nyonso soki na koti eza na zui ami na Facebook na singa kate eza la salinga mabe mais eloko ali boso so to sali ne conversation na pisa kaka papa mama okoki komi abonné na Facebook na YouTube nanga omona mutaka bisanga mama tinda lien mama moko na koti lien omona ami abonné ndengo na il faut que ça change na batu il faut que pesa nzambe asinika YouTube no na makila na Yesu Kristo pourquoi pour YouTube eza eloko moko général batu nyos bazomona na ba yebi na ba yebi yote oyebi état d'âme batu te batu bazana mokilo tamso akozala osana eloko no ndengo na a bloquer YouTube no na ndenga kindoki ata mutu amoni akomi abonné te yango nde eloko nyos eza na tina ko sambelela kango secret za nzambe na après nzambe alobi ke luka okozwa na kofanda boyete bat bakoya boyete so na combination kaka émission na tiki na kosala ngonde ngwana te bat bakoya ndenge ni secret na kasiko il faut la courageuse na telema na bata ko publier kana Facebook na sala marketing na nga otobengi na français publicité nde wana nazoki ndi boso nzamba ko sunga chu mais si uti ba kondimanga kaka tozaka na nzela amen okay bozana ndoka ko bakisa vana na kende na question na biso musu asa ndoka ko bakisa te awa kaka na seli nazolanda nazongeli semeki nanga beau frère nanga na kati ya Paris Simba Julien Justin mobali kitoko ya tai ya ndeko nanga Christine Shembo alobi azolanda biso na Noela apesi biso pe mbote yo na Noela pesi yo pe Noela mbote Justin apesi yo mbote na kati ya Paris. Merci beaucoup. Nandibi mama lingana nga eza mpe mobulu that's why ala nyo kokota tokobwaka loba no ya mwasi. Okay question nanga mosusu eza ke nayebi ke boza mama ya bana sikoyo pona bo bosalaka ndenge nini po you know pona bosala équilibre boza mama boza na ba responsabilité na bino na ndako na kusala siko bosala ndenge nini po bosala YouTube na bino botala bana botala like you know makambo nyonso tu oyo en tant que mama mama ni mama azaka mama ayebaka ndenge nini ya ko préparer batane na ndako neti ngai boye naza suna ba bébé te soki nazaki na ba bébé bana mike lokola yo elinga ko sa vers difficult elinga ko sa difficulté mingi na medicine oyo na samba na nganyo so basi ba komi quand même basi ba koli na tala kata kosala makambo na ngai na sali nyonso musali basaka ndako soki na kobima na moni naza na ta libre na lobi tika na profiter na sala émission na ngai pe na kobima libanda surtout na profitaka pota musu na kozonga na pokwa makasi ezate na profitaka mingo yu kotenga na profitaka soki par exemple émission kolamba ndenga na profitaka nga naza na lamba
nazaka pe na émission ya kolamba Okay. siko ngai na bongai Ariette mama ni mama nalambaka te mpo na programme ke ya YouTube ozo comprendre nga nalambaka sele ndenge na kolamba na ndako nanga neti aujourd'hui na kolamba loso na pondu na nyama kaka wana esika nazolamba nde nazosalamba boko pe émission na ngai bala moko na na préparaka jamais ata nzambe azomona ngai kendakende kosomba mbisi nasomba dongo eza pona émission non oyo naliaka na maison na ngai ndenga nasalelaka émission yango wana ngai naza bavideo ebele mpo oyo nalambaka oyo nakolamba na feti oyebi biso moko nde tobana nde tosaka bafeti na Australie awa emo boke kolamba ozomona emo bayelinga biloko ya kolamba ngai na biloko andi nasala émission sikoyo na baémission oyo neti ya balite ya pete ba histoire vraie na profitaka wapi mingi na profitaka soki naza libanda pe par exemple na libanda ndenga pe na profite naza na poste na fandi na sali émission na kozonga na ndaku na lambi tokomi ke bana balade na bi avana na nasala ndenge nini na sali mo émission na ngai na la donc na programmaka mama a programmaka eloko nyonso na ndaku jamais bakoki koyebi soki mama a programmaka eloko te po soki mama ozo programma eloko te bana bakokola mabe bana bakokola salite bana bakolumba ozo comprendre bana bakolia bien te mais mama azakaka mama nzambe apesa ye calcul déjà na mutu na ye soka la muki azana bana ayebi nini akosala si yo wana oza na bebe osali ndenge nini oprofite ntango mwana alali tikala profite na mama ezwi ndenge moko mama programme nazo programme yango eza lokola na computer programme na programmaka Merci. Sikoyo, bolobi ke bosalaka ba histoire vraie na kolamba. Bolasaka kolamba, nini ya kolamba na ba histoire vraie. Puis na kotaka bikota kota, na sangisaka. Na zaka ndoko moko teneti par exemple yo yembaka, ozaka na YouTube na oyembi non. Yanga ezaka sangisa. Kote na kolokota na koti. Ezu yango ndo ezaka sangisa. Nyonso na sala. Okay. Sikoyo, boza na eloko moko ya sikezo ya po to zelango o bien zandeni. Eloko ya sika naza na ngo na baki na ko préparer ndenge oyebi mukomsu to solaka na makama ba jeune. Ya ba jeune marié, bilo ba jeune marié na ba jeune garçon bazobala sika. Mingi biso bato émission ça l'émission ya ko personnalité ya pété ou bien ba couple to lo ba la kabin ba mama mama il faut ça la papa boy papa il faut ça la mama boy to bosse na kamingi bino ba jeune na biso mingi ba réclamango to bosse na kamingi ko ça la émission mo ba pona ba jeune na biso jeune fille no zo ko libala ba kenda ka boy ba sala ka boy mo bala sala ka mwasi boy mwasi sala ka mo bali boy popo eba kokola nde ba mama na biso akala babanda kokola na libala mais biso sikoyo mingi to kimela ka pa mama to bossa na kabino ba jeune ozomona émission musu na kosenga to kosala na yo pona to kolobela pona ba jeune marié lokola bino ba jeune mama oyo bazokende mabala sika po ekomi siko génération na bino biso to stokolo mo to komba koko malgré to komba koko to tcha kaka monzele yango nde tozobima ba jeune to kolobela siko ya bino nde wana zo prépa po na sala na ba video ebela ko sasuna sisika ko bwaka ba video na ngala nini na ko benga ka ebongo to sala sikoyo ndengo lobaki oya makamba ba jeune po ba jeune ling bazo réclamer nde wana. Okay. Wow. Vraiment na sepeli mingi mama Henriette, merci na ebite soki boza na eloko akobakisa mais nde ba question nazalaki nango na ebite soki boza na eloko mosusu bolingi tolobelango. Yondo bengi nga na émission na yondo ko nini eloko nini tokoki kolobela nga naza lokola invité nazo zela nde côté na yo po yondo bengi singai yondo ko nani ko eloko musu ya ko tuna ngai mama ni mama nazali awa na ko répondre Noela po naza invité no. Ok, naza na question ya suka avant to clôturer. Question na kotala. Azotala biso. Great. Okay. Question nanga mosusu ezake siko soki mutu azoluka ke
ata la émission na bino peut-être azo lukaka moi encouragement moi édification pour bozalaka na ba video yo bozolobela makambo ya nzambe makambo ya osambela ndeni mama asambelaka ndeni mama abatelaka ndako na ye dans la prière les choses na éviter ce qui posa ya soki mutu azoluka eloko par exemple on aza nango exemple nasusu nakutani mpe bapaster mosusu bayebisinga mama ndenge oza na chaîne no boye soki okoki kosunga biso toyaka na mateya na kati ya émission na yo mpo liloba nzambe jamais nakoki koboya liloba nzambe mpo soki mutu azolukanga par exemple atia liloba ne na kati ya liloba ya nzambe to conseil moko na chaîne na nga nakoki koboya te po wana oyebisa nzambe mobulu lelo soki nde tofandi no noela nde tozotalana ndenge tozosolola na yo eza nde kolo nde apesi biso pema wana na makasi mpo tosolola lelo soki ozwi ide wana ki osala mama ezwi nani émission eza nde nzambe donc soki nazwi mutu asengi nga invitation ke mama nalingi nayaka kotiaka mwa liloba na kati ya émission na yo nakoki koboya te to swati soki namoni na kati ya émission nanga eza biloko sangisa po eza ezwi na sangisi nazo préparer na fongola chaîne mosusu ya YouTube chaîne wana ya YouTube ebanda koloba mingi makambo politique à partir ya wana bapaster oyo neti baser oyo baza na maloba nzambe bazolingo ya koteya balingi baya kosala baya na video na bango na kati ya chaîne nanga nakoki koboya te yokutu ntango oyebisi nga naza kutu na paster mosusu apropozaki ngai eloko na kaka lelo nayebisi ezelaka na mingi te nazofungola chaîne na ngai nakosunga nakotia yo po tobanda koteyaka tobanda kobwaka bato babanda ta koyokaka liloba nzambe eza ide moko kitoko mais soki mutu alukinga naza na Facebook na ngai ndenge olobi natie kombo ya Eva Kilumbu Shembo TV Eva Kilumbu Shembo wana eza nani eza Facebook eza YouTube te alukinga na Facebook na ngai aza na émission ne moko alingo tia na chaîne na ngai aza na parole de Dieu alingo tia na kati ya chaîne na ngai nakoki koboya te alukanga na Facebook na ngai akomona ngai na kati ya kotindela nga message tokosungana po liloba pe ya nzambe ekota na kati ya chaîne DP monde. Okay. Merci beaucoup na ba réponse na bino merci pour votre temps na sepeli mingi na ebite so boza na bolingi bopesa mutu moko mbote avant to clôturer. Ok, no napesi nanu nzambe merci mingi po eloko nyonso nzambe tombadaki na nzambe tokosukisa na nzambe ndapesaka biso pema napesi na nkolo na nga nanu merci après wana ndi nakaka kopesa napesi mbote na famille na nga Shembo o baza na monde entier bambote babizu na bino napesi bana Australie nyonso bazali na kati ya mboka awa o bayebi mama ezwi bambote na bino napesi na baami na nga nyonso mpo na kotanga te baza ebele baami na nga nyonso bambote na bino o ayebi Arrête Kilumbu Shembo TV bambote na bino napesi mbote na ba-youtuber na ba-youtubers nyonso YouTube o bakotala nga na tango bayebi ngai babizu na bino bambote sans oublier kopesa mbote bao basapotaka biso na YouTube na Facebook na kozangaka mikolo nyonso te ezaka nzembo ya mikolo nyonso napesi no bambote babizu na bino à part ça napesi bato nyonso mbote na bino bana Amérique Noela napesi mobali na o mbote bambote ne nzamba pambola esika azali soki na musala nzamba bomba bango na makila na Yesu Kristo na bana na yo yo moko nanu mpe napesi yo nanu merci na ide ozwaki oluka mama Arrête Kilumbu Shembo TV na kati ya masolo na yo nzamba pambola apesi su ba ide lisusu koleka oyo toko avance nga no liboso toko koma tina ya koteya kosala lokola église tokosala mama nga naza passe partout nzamba azosala ngo mbote na bato nyonso ya suka na kosukisa napesi mbote na surtout bato bazokonsidera nga lokola aza ennemi na bango nga naza na ennemi mais oyo bakonsidera nga lokola ennemi na bango to adversaire na bango napesi bango mbote babizu nakosenga te na kolo masiya baennemi wana bazokonsidere ke nga arrête naza ennemi na bango to naza adversaire na bango nzambe bomba bango na makila na Yesu Kristu ti mokolo bakomona elevation no baya kondake ya solo kolo nzambe azalaka salaka nalingi bango wana nde nasukisi oyo nga naza nango wana. Amen. Merci beaucoup mama Grace bopesa ba younger brothers and younger sisters nanga kuna bambote ebele na babizu nalingi bino mingi à la prochaine.
Ok, awa pe simba nani Julien Justin Lobby. Nzamba pambola na bino. Ok, amen. Bokilo na ngai bofu na biso nzamba pambola pe na musala nzambo ozosala yo te na mwasi na yo apambola yo to Noela pe yoki ndenge beau-frère na ngai alobi apambola tosali. Namoni pe esprit musasa oyebi esprit musasa oyo ya Australie awa aza pe na oh wow namoni yeah wow yeah ouais maman à la prochaine neza wa bino arrête Kilumbu Shembo TV bambote na bino bye bye bokoto kaka bomi abonné ba arrête Kilumbu Shembo TV masolo eza kitoko ndenge tolobaka masolo eza wo bokota nzamba toucher mitema na bino bokota bo soutenir naza message moko akopesa okay soki mwa tenza nasengi na batu nyonso basalaka musala na YouTube ezala mwasi to mobali boya tosangana tosunga situ biso ba congolaise tala bamboka ba Nigeria ba Camerounais bazali je basi bakenda liboso biso kaka tok boa kotonga na banini mais misala o ke bato bazosala na poto tozo kokango te boya to mi soutenir omi abonné pa moninga pe mi abonné pa no botel ba vidéo pote ba hours ba air na biso ekende liboso awa tozali na guerre ya etumba opération tosungana boya tosungana oya komona ngai akota na Arrête Kilumbu Shembo TV ami abonné ngape na komi abonné pa na ye masolo eza kitoko masolo eza wo tokende liboso nde bamindele bakenda ba ekolo mususu tozala na bolingo tozala na zuwa te wana komi na ba abonné mingi bobandaka ne nzela moko bona boye bazuwa na kati te tosungana penza ndelo kuna 5 ans bato nyonso YouTuber ba bengaka soki ba YouTubers boya to shala effet ya échange to matisa ba hours na biso na ba abonné kaka ndi nazaki na ngwa koloba Noela merci nzamba pambola derrière maman na Monique bat nyonso ba yoki soki balingi collaboration maman Henriette aza prêt pour na collaborer. OK pour clôturer Okay. We've come to the end of our session. If you did not understand anything, this was a Lingala edition that I was doing a collaboration with Mama Henriette. So we're going to go ahead and close. Mama Henriette, we're just going to go ahead and pray. Just like we opened up with prayer, we're going to go ahead and close with prayer. Tozoklotereka na losambo, après wana, tokutana à la prochaine. Okay. Okay, so Father, we just want to say thank you. Thank you that we could sit down and have a conversation as your children. My Lord, I ask that everybody that tuned in, I hope that they walked away with something. But Lord, even though this was not a preaching session or an edifying kind of content, my God, I ask that even just maybe in the way that we composed ourselves, the way that we responded, my God, I ask that you will use that to plant a seed in somebody's heart that will be watered later on, oh God. We pray that, oh God, even just because we opened up with prayer or just because we called on your name, that somebody, oh God, will come to that revelation or to that realization that you are a God that is still in the business of drawing men unto yourself. My God, I ask that you bless Mama Henriette and the works of our hands, that you will continue to draw her closer to you, and that you will do the same for me, oh God. I cover her and her family in your blood and everybody that tuned in today. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Bye. Bye. Mwana petite. Biso tolingo la bino boza siko tongo pesa bana déjeuner. Okay, mama. Okay. See you. Bye.